biso pe na kati ya la team Wata bato mususu basepelaki bamiso pe basepelaki te par rapport à tout ce que Bercy a pu faire, Bercy a pu parler, Bercy a pu dire. Et puis bato mususu balobi que Bercy déjà pas faire à Longwaka. À Longwaka fingi azongi liso pas faire. À quel liso a fingi à quel azongi pas faire. Aye ba pese voiture pe à Longwa liso a fingi. Est-ce que vous allez le cas pas hérité watana beka baloba qui grandit ça s'agit. Bercy mona ozokola na âge. Aux âges on a 2017, aux âges on a 2026, on a 2022. Libanga yo yo yo, libanga yo yo yo, libanga yo 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 yo, libanga yo yo yo. Besi ya mwana sobeta masolo libanga me konangai. Koma machine. Libanga yo yo yo, libanga yo yo yo, libanga. Libanga yo yo yo, libanga yo yo yo, libanga yo 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 yo, libanga yo yo yo. Besi ya mwana sobeta masolo libanga ne konangai. Libanga sala ka soko libanga waka yo ifo yo pesa mbongwe. Libanga sala ka soko. Ba te belé ba sepeli na retour na te Bercy mwana. Ba komela ki biso pe la team Wata pe mettre ba vie nango. Sur ce yo zala wana ka pona musala mais Bercy mwana blessé ba la team Wata. Bercy mwana en plein générique, en plein album préparation album il y a mi des mots Bercy mwana ozwa olonga orchestre. Et ça la biso passe to lela tout monde ka ke Bercy denga musique na biso chiffonné. Mais biso nde tozo senga yo. Ozala na biso bien tozala susu na déception wana te pone zana ba même États-Unis zala go Bercy mwana kenda ke États-Unis tout la mwisi to lingi ngote Bercy mwana po yo sala bien te déjà au sala bien te eye nani atikali sima na agence rapide poto na facilité munoso yanga ke na Portugal e ngaye promotion nzambe na ngaye ba démarche ça ga 20 jours wana visa na yo eza na billet na ba frais ya ba démarche to sangisi nyonso po tu nga prix combien maman nga na lobate nzambe olingo ke même Italie munoso nga voyager ke na Italie Europe na facilité yele sera passeport na yo ya pamba esili so biso to prise en charge mambo extrait bancaire biso mo na agence rapide munoso nga ke Brésil boya olingo ke Brésil États-Unis yaka olingo kende même Europe na France munoso nga ke na France direct. C'est-à-dire que tu es à Paris, à Charles de Gaulle. Le numéro de biso yango. Benga, adresse na biso yango. Ngaye, onde adresse na biso. O bengi, to oye na adresse oyo, to na ba numéro na biso oyo za anase. O bengi, tout de suite, to bouquet, to bandi ba démarche na yo. 20 jours ya pamba, ozui visa na yo ya Portugal. 20 jours ya pamba, ozui visa na yo ya Italie. Quelques jours ya pamba, ozui visa na yo ya Turquie. Quelques jours, il y a Pamba, aux visa na yo, il y a Brésil, et pourquoi pas aussi États-Unis d'Amérique. Aïe aïe aïe. Mbote na bande ko tout ba Hollande à travers le monde na chaîne Nabiso Congo Promo. Et ça bien émission na bino o bolinga makasi o bo sepelera nango vitrine des étoiles présenté par moi Obed Yani, wanted de la presse. Vitrine des étoiles topé ça bino ba actualité tout so la kana bino ba fan il y a des musiciens et puis des téléspectateurs on a vu ça mourir à émission on a vu vitrine des étoiles bah comme la biso partout à travers le monde tout le rappel tout ça la rappel analyse par rapport il y a information to ni news o ils ont na culture na biso ya mboka mais sur ce dernièrement to vanda ki to moni retour ya Bercy mwana na kati ya la team Wata oyo kamusaki bandeko po bandeko pe babengaki biso à travers le monde po bayebi tellement que tozala rapper air moko na la team Wata tosola rapper mambo la team Wata bandeko ya monde entier babengaki biso ba Chimabre na ba Paris wana babengaki biso ba Joël Matubakana Félix le grand producteur depuis Luanda babengaki biso batunaki biso ba Yantela babengaki biso par rapport à maman ils ont Brenda Kaye mais Spiritas babengaki batunaki oh mais comment se fait-il Bercy mwana akenda déjà tout moni aye lisusu kozonga na la team Wata déjà de 1 biso tout ozaki étonné au mona Bercy mwana na kati ya la team Wata retour na ye la team Wata fusionnaire à la team Wata héritier Watanabe ba fan bazali bana misala ya la team Wata basala na la team Wata bazali
Bah journaliste et biso peut ça la musala na biso to attaché peut-être on a la team Wata to rattaché na la team Wata biso peut ça. Il est important ça là qui Bercy ayaki à s'excuser. Non façon elle a parlé na yé à s'excuser. Héritier Watanabe tellement qu'à ça na grand cœur wana azui ici Bercy moana. Mais quand on a grand cœur on est dans un problème té. Biso pe na kati ya la team Wata. Par rapport à tout ce que Bercy a pu faire, Bercy a pu parler, Bercy a pu dire. Et puis, Bercy déjà pas fait à Longwaka. À Longwaka a fini, à Zongi ne pas fait. À quel a fini, à quel a pas fait. À Eba PC voiture, à Longwaka il a fini. Est-ce que vous avez le cas? Pas hérité, qui grandit ça s'agit. Bercy, moi, vous avez un âge. Vous avez un âge en 2017, vous avez un âge en 2027, on a 2022. Donc, nous avons acquis l'expérience et la vie au monument de la bana la team Wata balingi na bango te bamuna ki Bercy mwana o blessé le sous patron na bango to o blessé le sous ba fan ya la team Wata wana za message babi na pesa yo po ndeza wana ozongi to longola ngo sudi déjà mo konza mboka héritier batana ba lobaki bazo mema aux États-Unis ndeza wana kozonga na yo retour na yo na la team Wata bazo mema aux États-Unis malgré tout ce qui s'est passé ba loba na la team Wata bepsinga na peso message o ke ko blessé bango le sous ndeza wana za te oto ka Bercy mwana asala ki boye. Oh Bercy mwana asala kibwe oh Bercy mwana aloba kibwe pour ça la propreté ba bitango zokolo ko na âge okoli na maturité ou acquérir expérience ya vie ba mamno so okay o komelio déjà lo ngwaki o benga musique na biso kutu chiffonner yemo kutu mokonza mboka aloba on a sir bo mona na ba image er boso na yemo kutu mokonza mboka aloba on benga musique na biso chiffonner yemo lobi ke faire ebunga courir zika so ki faire zika courir kenda na ndenge moko boye ozongi la team Wata za parler na yo. Mais quand décevoir sur bafani à la team Wata te et ça de to vendre to yoki jour mususu oh Bercy mwana alongo et tout on a peut so que ça musique nini so ki musique ya pressing so ki musique anini to peut so que ça la so musique wana il est important ça ka ke yo moko lo baki ke ozongi parler no la team Wata ozongi bayambio mais Bercy mwana ça tango ozonga ucha baninga musuma la l'aise po baninga musubi bazawana bazalaki yo kindaki bango batikala ki wana ezate ko chabango mal à l'aise ezate ke baninga musu peut-être ba rankine ekota to ndenge mo wana ça juste ba conseil auto to pesa déjà héritier Watanabe il a un grand cœur tala ko yemo lobaki déjà na batu kutu o basala mabe makasi po héritier Watanabe batu basala mabe makasi batu bafinga kutu tala ka batu bafinga bazonga orchestre bampaka bazonga orchestre batu belé bazonga orchestre bongo siko ya tour ya Bercy mwana bo télé mélange pour nani déjà et ça la ande moi pas si peut-être okenda que finga ki ozongi lisusu on a vraiment des moi regret ça moi bien te ça la moi pas si hein okenda ki ozongi lisusu ofingi mais par rapport au bozongi on s'excuser biso pe tozawana tozotala tozochimele to peso pe ka chance mais important ça que faut la reconnaissance aux la bien na baninga oyo kuta ezate ke tango Bercy ye na orchestre e comme babilo mo ba dispute ba discord wana to sepela na ngote wana la team Wata to sepela na ngote ba fan ya la team Wata ba sepela na ngote quoi déjà retour eza parler na ngote yambio image eza awa na cirque cameraman na ingénieur junior rocher la biso image wana ya azo il laisse on to so la ya retour ya Bercy mwana dans la team Wata et le bisi ba débelé ba grande bouche tara même na page ya ba spiritas ba tindaki ba message fort ba tebele ba sepeli pour nous na foyer ba tebele ba sepeli na nino te ba tebele ba sepeli na retour na hote Bercy mwana ba komela ki biso pe la team Wata pe mettre ba vie nango sur ce yo zala wana ka pona musala mais Bercy mwana blessa ba la team Wata Bercy mwana en plein générique en plein album préparation album il y a mis un jemi de mots Bercy mwana ozwa olonga orchestre et ça la biso passer to lela tout monde ka ke Bercy benga musique na biso chiffonner Bercy benga musique na biso ya kenda au salarié parce que Bercy mwana ozoki sa mitema ya bana la team Wata Bercy mwana en plein préparation album mis un jemi de mots au bois qui na générique au salaire animateur majeur ya orchestre yo ozwa olonga okenda mais lelo yo zonga to boya oti babi enfant prodige oza mwana ozongi na ndaku to sepela no ndeka bala papa mo so abungisa ta 54 ata 54 bana so abungisi mwana moko so mwana wana moko azongi awasala ka effort wana ya koyamba yo biso pe to yambio mais biso nde tozo senga yo ozala na biso bien tozala suna déception wana te pone zana ba même États-Unis ça la go Bercy mwana kenda ke États-Unis tout la mwisi to lingi yango te Bercy mwana po yo sala bien te déjà o sala bien te
merci na ba tutu ba soutenir biso ba fan tout ya la team Wata ba soutenir biso tout ça on a juste pour nous sala musala yango tout ça moi juste petite analyse pour nous faire bateau pour nous faire comprendre bateau retour ya Bercy moi na kati ya la team Wata et puis ninga évolution zo kende mais si vous avez droit na annonce européen ça bateau pour héritier Watanabe azo mema orchestre Mobimba na États-Unis héritier Watanabe ba obeta le 30 septembre en États-Unis. Sur ce lobby, na page officielle héritier Watanabe, na page officielle il y a salle autre bêta, salle où ils ont produit héritier Watanabe, va publier qui est et tu les gars Natalango bien et tu les gars 3 billets. Les abonnés on a billet VIP à concert autre bêta pour VIP ils en a pris à vous en a vérifié bien VIP ils en a pris à $159. On a VIP héritier Watanabe Robeta. Il a pris 2 VIP. VIP ça $159. Na États-Unis na States. N'est qu'un ingénieur général il est en babi TV radio quoi. TV radio donc héritier Watanabe très très fort tour du monde. On a je confirme. Dans la Robeta na États-Unis le 30 septembre. Tu as concert le 30 septembre. Mais les avons na VIP et tu à 3. Et tu à 13 je crois. Et tu à 13 donc babi mabeza bana États-Unis toujours ya Ralph Ngendo toujours ya man États-Unis wana babi mabeza ali toujours ya wana la team Wata toujours ya wana donc VIP ça VIP ça $159. Deuxième VIP ça $109 et puis place normale ils a $40 et puis place normale il y a ceux qui ont $34. On est pris il y a concert au VIP bêta mais ce qu'il y a 5 mois nini concert ils le 30 septembre mais tous les billets VIP c'est le 3 c'est que bien vous comprendre nos grandeur héritier Watanabe pour ba musicien belé ba bêta qui na États-Unis wana ba bêta qui na ba state wana ba artiste belé ba bêta qui wana parce que héritier Watanabe bazo que ça la correction to ki ndo pesa bango correction pour te ba première États-Unis to kendaka to bêta raté to zora ba problème technique ba problème administratif to bêta raté parce que deuxième fois oh les ans héritier Watanabe azo États-Unis na orchestre Mobimba bazo kende Bakisinjora bazo kende Berloff bazo kende Liz Pedro bazo kende donc salle autre beta au héritier Watanabe en États-Unis à States Theatre Portland Maine donc ils appellent la ville on est à Portland États-Unis donc au so botal même beaucoup sur ma Facebook beaucoup sur Betty States Theatre Portland Maine au moins on a publié donc salle on a autre beta héritier Watanabe yemo ta publié déjà publication aux États-Unis to Rosalawana et puis ça compte il y a Portland Ovation et Naeka donc au sens que m'dao que beta aux États-Unis ça la robeta déjà yebani hein ba billet déjà était comme en ligne donc ça le rôle que beta aux États-Unis mo boyoke oyebi da que maman leki na mo bala les 30 soki combien kuna okay yo maman leki le roi yo bala wana ngana yo beta wana teo eza bongo te puis ça théâtre to robeta na kasa théâtre ba théâtre ça le roi ba salle de fête ba restaurant ba musuba ke na beta théâtre bon eza ba salle sentir salle ya gaillard ya mabe to chela bino pe ba photo salle yango ya théâtre yango to chela bino yango donc bo rema bo mona maki tout est organisé pour la team Wata. La team Wata tour du monde, meilleur orchestre pour le moment. Donc frappe na frappe, ils ont bêta batunion ça. Na batu bazo qui ne va tourner moi ya carbon ils ont bêta bon la team Wata frappe na frappe. Donc c'est dans le cas salle on retrouve déjà State Theatre Portland Maine. On a place concert Robeta le 30 septembre. Donc des remarquables ça que concert Robeta le 30 septembre. Tu sais comment bachi aux antiques na ba place normale, na ba place classique union ça. Ba billet aussi là. Et puis tu vois ça vient annonce ou on a on a Congo promo avec ingénieur junior Babi Moussa les autres qui toujours dans la team moi qui ne mboka baral fingin concert est dans la state na théâtre et ça concert mo bokebeta to kebeta na nini to kebeta na ingénieur Ralph fingin na ça fait mo boya mona na abenyo yo beti te wana mis concert reconnu pour avant concert on a ba mine déjà bango mo ba américain ba publier déjà date ya concert et puis à part on a trouvé ta concert et belé ba concert ils à mon côté mais concert déjà to bimi se to dévoiler ça concert il y a le 30 septembre na Portland trouvé dans la State Theatre et Portland Maine on a place héritier Watanabe na la team Wata mo sentir orchestre voyageur na photographe orchestre na caméraman orchestre est-ce que bino mo nango déjà orchestre mo voyageur na caméraman orchestre caméraman caméraman a voyagé orchestre voyageur na photographe orchestre la team Wata au grand complet na States wana les 30 to kuta na wana ba na States tout donc félicitations à l'artiste héritier Wata pour
tout ce que tu es en train de faire pour la musique il y a Congo. Donc les sauveurs de la rumba congolaise quoi. Les sauveurs de la rumba congolaise, yom de tsigal na charge wana ya ba rumbiste nyonso c'est toi héritier watana pour ba nyonso bakima na bango rumba. Yom de tsigal na charge nango ba tumso bakenda boye bakismo bakenda boye. Et en même temps héritier watana ba so préparer album na chemin de la gloire. Oh bah tout bazo zela. Oh bah tout nyonso ba na pour ça ko ta chemin de la gloire les albums moi mystique. Donc so ko ta ki na miage mi démonter. Faut que dans la chemin de la gloire pour ça considérer ma bezali. So considérer ma bezali puis ba voir chez Belé, ba voir chez Belé avec la team Wata. Félicitations à l'artiste. Biso Moussa na biso ça la va que tout peut ça information ya maram oyo qui ne bien sûr qui ne pas ma bé to loba to loba maram oyo qui ne bien déjà avec héritier watana bisava l'album mionge mi de moi l'album du moment zo beta partout tala ram to comme tour de contrôle donc abeta concert partout ba do beta ba concert ba lundi non mon orchestre moko ba do beta mardi ba do beta vendredi donc félicitations à l'artiste héritier watana et puis bon vent en toi tout ça on a rapport na ko soutenir biso to soutenir maram oyo qui ne bien ils a le roi ikbi na filé hein artiste moko boye jeune moko boye ma pota qui beta suri 20 ba ko beta 10 concerts ils a ba concert moi zo beta ba vers la 15 personnes t total concert na beta qui semaine passée ça vrai concert et d'ailleurs plein à craquer déjà félicitations pour na et puis félicitations pour na album na positionnement qui est bien chanson problème peut déjà ça va tourner na déjà to PC bambo te bilé depuis place à Hollande biso donc biso to soutenir ba artiste ça la bien et le roi watana ba pesa chef d'orchestre en Égypte bina Philippe pesa ba chef d'orchestre pesa ba bakara donc faut soutenir ba bongo et ça orchestre mo bezaka so imutu ke leader azio nga comme tambola nango c'est pas ça c'est surtout yango on appelle roi na féliciter pe ingénieur junior lelo alinga honorer moi sina eta ka anniversaire ne maninga honorer pe moi sina acha moi sina na parler ingénieur junior joyeux anniversaire na to komi mana suka na moi analyse auto sali ba tutu obalanda biso ba tutu ba soutenir biso écrivez-nous sur le numéro ils affiché wana kaka yango numéro na biso obengo oyamba na komona bato nyonso ba soutenir na moni Joël Matubakana docteur Joël Matubakana les grands producteurs depuis Luanda na peste Vambote Belé Boza tellement belé dadi ça Kaskasa la papa na Cardi Miguel Malosa Sylvie ça et vous allez toujours on a quand pour être mère na peste Vambote Belé depuis Luanda wana Sylvie ça na peste Vambote Belé les seuls et l'unique chinois congolais hein babi Dani Chandou hein Dani Chandou yazaka les seuls et l'unique chinois congolais azalaka yemoko Omar Play League Samboka l'homme des chantiers l'homme y a bas niveau quoi Omar Play League Samboka patron joli lunga fondation éthique babi fondation éthique fondation les toutes les fondations joli lunga apesi bambote belé depuis Paris on a yo ba ya les 30 juin na butu ma ko raté ndule mais on se l'aura image na tindi la yo joli lunga fondation éthique na pesi yo bambote belé place zo na biso na moni masana nga Léon bango tout za la na ye trop vraiment na pesi bambote belé Nicole Bitema je te salue boza tellement belé na biso ya mo ba kombo bungi boza tellement belé boza vraiment ébélé trésor souverain les producteurs depuis Paris na moni président Papson non ya braza samedi président Papson depuis braza wana na pesi bambote belé taka proza outi jobo azongi déjà braza président Papson na pesi bambote belé Anel Kamusheni je te salue aussi Anel Kamusheni na pesi bambote belé ingénieur junior ingénieur Cédric toute l'équipe ba Congo Promo ba Arsène Mbiki ba Eric Kankoum ba Merveille Kandi ba Narcisse Bonkala boza tellement belé
machine. Yeah. Jojo Kande de son album Boklage. Il donne mal la bazuria. Mais si moi na so yimba yimba wa no 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 no. Et dit la wada so yoga na na na. Oh no 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 no. Oh no 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 no. Ah, so ya Kande wa no no. Oh no no no. Esi. Ah. Mais si moi na so boka bozo yo kelengi. Maboko pona bino moko, maboko pona bino moko. Mosantu, trois fois c'est au-delà de la montagne, les bombes claques. Yasai. Oh, libanga yo yo yo. Libanga yo yo yo. Libanga yo 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 yo. Libanga yo yo yo. Besi ya mwana sobe dama solo libanga ne konangai. Comme machine. Libanga yo yo yo. Libanga yo yo yo. Libanga. Ouais. Libanga yo yo yo. Libanga yo yo yo. Libanga yo 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 yo. Libanga yo yo yo. Besi ya mwana sobe dama solo libanga ne konangai. Libanga sala ka soko libanga waka yo ifo yo pesa mongwe. Libanga sala ka soko zanini. Ezanini. Romana saidi. Ezanini. Ale dile ambalo. Ezanini. Maboko kona bino moko. Ouais. Ouais ouais. Oh batata ba mama. Ezanga yite, ezala kibangolo mouvement. Balidere ya mboko, yo babonana biso, ba relation, ba tikbena bi. Commandant Saïdi, merci beaucoup. On doit apprendre à se pardonner. Même pas par acte c'est déjà un grand signe, c'est déjà un pardon. Famille tout je pense que Bassi Namibali. C'est l'orchestre aux musiciens à Rouvandana danseuse, musiciens Kogotomboana danseuse, musiciens Solarana Moana Moisi, Jack Bazarana Bali. Mishka, Awa to Peksa Mototeko Solarana Fite, parce que Awa to Zango Moussala. On a été sur les gens, on a boulot. Ceux qui ont été roulés, on a été roulés. Ceux qui ont été roulés, on a été roulés. Ah ouais. On peut s'arranger avec le candidat le pango. Si le nom vient à ton guide, il faut bien tourner. Comme tout le monde va parler, il va mettre le nom de clôture. Il va terrain, il centimètre, il va mettre. Il va mettre le clôture. Il va mettre le clôture. C'est bon. Eric Mandala, il fallait que Kabila parler. Pour faire ton parler. En Kabila, on a 2 villas. On a eu 2 villas. On a eu ces boss. On a eu. Bon, on a eu. Balokata la dit. Kate la bango système. Ta. Parce que moi, je pense que ceux qui sont il faut te aussi. Pour partager la banane. S'entraider, c'est très important. Bon, tout le vie Petro, Pesa Banderonombote, après, tout continue. Merci. Et de balle à l'américain. Omar Player. Désolé que mon gars.